liboso ba poste téléviseur na bino pona ko présenter info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso bozwa mitika ete to fungula yango pona ko soso sabino ke ndenge kaka ezalaki prévu. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui discours na mardi 21 septembre na tribune ya ba Nations Unies pona compte ya 76e assemblée générale sima héritier Mapindemi a pesi bino ba détails. Gouvernance de notre pays. Au plan économique, la République... Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, liboso ya ba président ebele oyo bayaki na 76e Assemblée Générale ya ba Nations Unies kuna na mboka New York na États-Unis d'Amérique ya azwaki maloba bongo mokolo ya mardi 21 septembre epai wapi expliqua que situation ya République démocratique du Congo ndenge makambo ezali kotambola atalisi ke sécurité pe kimia ya ngonde ezali cheval de bataille na ye pona ko construire mboka sécurité pe kimia na ba condition moko ya malamu ya ngonde ekumbaka développement to progrès na mboka atalisi ke peuple congolais azana besoin na yango pona prospérité construction pe démocratie oyo ezana no fragile na tina wana atalisi ke a consacrer énergie na nyonso pe a s'attacher intérêt makasi pona oyo etali ko combattre insécurité instauration massacre pe pillage pe ayeba na ko instaurer kimia moko durable na ensemble ya République démocratique du Congo yango eko contribuer une organisation à élection libre et transparente na République démocratique du Congo pambate na 2023 RDC a organisé l'élection yango nde ezalaki maloba oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki mingi na cadre ya ba assise ou ezaki consacré na 76e session ordinaire ya Assemblée générale ya ba Nations Unies numéro 1 ya République démocratique du Congo alobelaki pe revitalisation ya ONU pe représentation na Afrique na conseil ya sécurité et pa iwapi atalisaki ke esengeli bayeba na ko accorder Afrique bisika mibale baza na sika mibale pona oyo etali ba membre permanent pe sika mibale pona oyo etali ba membre non permanent. Intervention ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki saluer makasi pambate nyonso babandai ko interrompre ye pona ba applaudissement. Ba manifestants ebele bayaki na palais du peuple pour na ko déposer mémo ya soutien pour na ba institution héritier Mapindemi Benjamin Boulembi bazalaki kuna na compte ya info lingala. Vision Fachi Asbel oyo ba déposa ki mémo ya soutien na ba institution ya République démocratique du Congo bayaki ebele bisika nyonso ya République démocratique du Congo ba marchaki mardi 21 septembre tu na palais du peuple pour na kotalisa soutien na bango et pas ya ba institution na suka ya marche na bango ba manifestant ba déposa ki mémorandum on a kotalisa soutien et pas d'institution. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampwanga, yende a réceptionné qui document oyo, pe a remercié ba hôte naye, pambate ba marchaki, sans kobanga. Alobi a félicité bango pour ba marchaki na kimia na tranquillité pe na amour nyonso pour na ko soutenir l'institution ya mboka a réceptionner mémo na bango oyo alobi a ko transmettre yango et pas ya moto oyo esengeli pour na ye ezali esengo ko recevoir yango et pas wapi chef de l'État azwa mikuna na ba Nations Unies et pas wapi azali ko représenter Afrique mobimba en tant que président ya Union africaine alobi esengeli ba soutenir pe ba implorer grâce divine pour na ko sungaye akoma na sagesse boye destiné à RDCP à continent africain et yeba na kotambola malamu ndenge Christophe Mboso Kodiampwanga alobaki na sima ya koza memo ba manifestant oyo pe bazalaki regroupé na Asbel na bango Vision Fachi ba justifiaki action na bango par rapport ya article 22 23 24 p 26 ya constitution oyo ezali kotalisa ke congolais nyonso azana liberté ya expression ya manifestation pacifique individuelle topé collective na condition que ayeba na ko informer ba autorité ya mboka oyo esengeli ba assurer encadrement pe koza ba disposition nyonso esengeli pona ye marche oyo ezali marche moko qualifiée marche moko citoyenne pe patriotique ezali ko traduire en acte amour pe attachement et pa ya ba na mboka na ba institution oyo ezali ko diriger mboka na bango. Na sola primati au Sénégal que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a posé qui première pierre il y a construction il y a nouveau bâtiment il y a ministère il y a défense nationale Bolanda élément 1.
Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a posé qui première pierre. Il y a construction, il y a nouveau bâtiment, il y a ministère, il y a défense. Bosimbake a Salaki Yango mardi 21 septembre 2021 na Kankokolo pose la première pierre oyo pona kotunga nouveau bâtiment Yango et ko abriter ministère, il y a défense nationale pe ba anciens combattants. Cérémonie et les cas qui na présence ba personnalité ya ndenge na ndenge ministre de la défense nationale, ministre de la finance pe représentant ya Union européenne na République démocratique du Congo. Projet Oyo Ezali évalué na plus de 5 millions d'euros et Ezali financé na Fonds européen de développement fait na Mokuse en collaboration na ministère de la finance ya République démocratique du Congo. Eza na cadre ya réforme ya forces armées ya République démocratique du Congo suite na constat Oyo ya kobeba ya installation actuelle ya ministère ya défense pe anciens combattants ndenge Ezali. Bosimbake na ngambo na ye ministre ya défense Gilbert Kabanda atalisi ke Oyo ekosunga bamapinga basala mosana ndenge ya malamu. Na ngambo na ye ministre ya finance Nicolas Kazadi a souligné que réforme oyo eza na secteur ya sécurité pe ezali na cœur ya ba effort nyonso ya renforcement ya autorité ya l'état, promotion ya état de droit pe démocratie na République démocratique du Congo na titre ya ba ressources extérieures, programme d'appui à la réforme ya secteur pe sécurité na volet na yango progrès ezali financé na Union européenne na cadre ya 11e fonds européen de développement ndenge ezali ko contribuer depuis 6 ans déjà na amélioration ya gouvernance na cadre ya armée. Bosimbake ministre Nicolas Kazali na cadre ya prérogative na ye alobelaki convention ya financement maître d'œuvre et portaki mingi choix na construction ya équipe ya nouveau bâtiment ndenge ekosimba service oyo ya ministère. Bosimbake ezali depuis le 19 février 2020 contrat moko ezalaki ya ba misala ezalaki signé entre entreprises arabes contracteurs yango ezali déjà à pied d'œuvre pour na exécution ya misala. Na ngambo na ye ministre de la défense nationale Gilbert Kabanda a remercié premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo andimaki ko présider cérémonie ya lancement ya misala oyo alobi ke présence na ye pene na bango malgré agenda na ye très chargé ezali ko témoigner na ndenge ya malamu volonté pour na ye ko asseoir vivant ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ko améliorer ba conditions ya misala ya bato nyonso. Ministère ya défense nationale bango ba saluer concours ya ba autorité nyonso pe ya ministère elongo na fonds européen pe développement ya confiance oyo bazali ko placer na bureau d'études BM office nash ndenge bazali chargé na mission d'études techniques pe ba conception ya ouvrage oyo ezali likambo moko ezali ko s'inscrire na cadre ya ambition ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kotombola entrepreneuriat national pe kokolisa compétitivité liboso ya concurrence oyo ezali na makambo nyonso leke kitoko. Cérémonie oyo ezalaki cérémonie moko haute en couleur. Tobima na ville province ya Kinshasa tokende bongo na province ya Congo central pona kota sabino ndenge gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Luemba ayambaki ba directeur provinciaux ya ba régie des eaux ya SNEL pe ya office des routes nyonso esalemaki par rapport ya décision oyo ezwamaki pona kokanga ba faculté ya médecine na ba université ebele. Héritier Mapindemi apesi bino ba détails. Par rapport à la dernière décision, Oyo et Zwamaki et pas ya ministre et enseignement supérieur et universitaire, Kokanga ba faculté ba médecine ba université et belé pe institut supérieur. Et zala qui vraiment très important ko sauver faculté ya médecine Oyo et Zwamina université Kasavubu. Kuna na ville ya Boma na province ya Congo central. Natina wana gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Luemba Makoso ayambaki na cabinet na ye ba directeur provinciaux ya office des routes ya régie des eaux ya SNEL nyonso ezalaki pona ko beta masolo par rapport ya ndenge nini bakoki ko sauver faculté oyo. Guilain Panzunsa Samangovo oyo azali ministre provincial ya énergie yende akambaki délégation yango na suka ya masolo na bango elongo na gouverneur AI ya province ya Congo central Justin Luemba boy. Guilain Panzunsa Samangovo ministre provincial ya énergie alobaki boy bokutani na biso elongo na gouverneur AI ya province ezalaki mingi vraiment luka ndenge nini ko sauver faculté ya médecine oyo ezwami na université Kasavubu boye tosololaki na bandeko ya mairie pe ya gouvernorat
toyambaki mpe lisusu oyo bazali responsable provinciaux ya SNEL ya régie des eaux mpe ya office des routes lokola bazali koloba faculté ya médecine kuna na université Kasavubu eza na problème ya mai mpe ya courant. Donc soki problème ya mai oyo na courant ezali résolu ekoki kokoma viable mpe décision ekoki kochanger na ntina wana tozali kosenga na population ya Congo central bazala na kimia mingi mpenza baétudiant oyo bazali kotanga kuna décision oyo ezwami na niveau na biso te euti na niveau ya Kinshasa. Biso tokosala makasi mpe tokosala effort pour que décision oyo ezala levé. Bosimba ke nyonso elekai kitoko masolo ya gouverneur AU ya province ya Congo central Justin Lwimba elongo na responsable provinciaux ya office des routes SNEL pe régie des eaux ezali mingi pona koluka ndenge nini bakoki ko sauver faculté ya médecine na université Kasavubu kuna na ville ya Boma afin que ba étudiants ba continuer kotanga kuna ekoma viable. Première dame Denise Nyakero Tshisekedi azalaki invité d'honneur ya Apex Events kuna na Cedar City na États-Unis d'Amérique le 17 septembre 2021. Héritier Mapinde Stéphana Skande. Ayant accompagné mon époux lors de la campagne électorale dans différentes provinces de notre pays. Première dame ya RDC, présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi a présenté qui vision na Apex Events kuna na États-Unis d'Amérique le 17 septembre et l'équipe première dame ya République démocratique du Congo azalaki invité d'honneur na Apex Events à Cedar City kuna na ville ya Utah na États-Unis d'Amérique. Apex ezalaki cadre moko ya ba échange et pa wapi et réunissaki ba expert ya ndenge na ba domaine ebele pona ko partager ba connaissance liboso ya auditoire oyo ezalaki composé na ba professeur ya minene pe ba chercheur ya ndenge ba utaki bisika na bisika pe ba yaki na prestigieux Southern Utah University. Denise Nyakero Tshisekedi a profitaki na tribune oyo kaka pona ko présenter vision na été mais lisusu pona ko sala plaidoyer ya accompagnement na secteur ya ba œuvre ya fondation na ye bosimba ke ba effort ezali mené makasi epa ya épouse ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona likambo etali éducation en particulier yangonde et poussé Apex ayeba na ko s'engager pona ko faciliter connexion elongo na ba potentiel partenaire oyo ba sepeli ko accompagner vision makasi pe ya malonga ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi bosimba ke ezali grâce ya partenariat entre fondation Denise Nyakero Tshisekedi elongo na Southern Utah University que 5 boursiers ba utaki na République démocratique du Congo ya programme excellence ya bazali kuna pona ko continuer ba étude na bango na mboka USA nyonso wana ezali kolakisa partenariat entre fondation Denise Nyakero Tshisekedi elongo na Utah University. Na enseignement bosimba ke ba reporter ya journal ya peuple pour la peuple info lingala ba meki kolobela ba difficulté oyo ba enseignant ba kutana kinango na année scolaire 2020-2021 tant mwabi a pesimino ba précision. Na nsima ya ba difficulté ya ndenge na ndenge oyo emonanaki na ngambu ya ba élève pe ba enseignant oyo batangisaki pona année scolaire euti koleka ba difficulté mingi ezalaki lié na likambo etali COVID-19 et pa wapi une fois année ezalaki interrompu pe bana bazongaki bakobi matia na bango même pendant saison sèche situation oyo epesaki même difficulté et pa ya ba enseignant pona kosunga bana ba yeba na kosadapter ba difficulté oyo ya ndenge na ndenge esali ke année oyo bana bazwi vacances na ndenge ya malamu te bakopema kaka pendant un mois ba enseignant bazali ko expliquer eloko nini ekoki kosalema pona bana ba yeba na kosadapter na ndenge ya malamu. Bon, bah inscription est vraiment trop lente et puis bah parents bazin un peu moins réticents au moni bah parents misusu surtout ya bana o ba poussi moins âge bazela rabata la ba résultat ba examen d'état pour inscrire leurs enfants et bah parents misusu oyo bah dépendra vraiment de l'atmosphère wana te bango bazoya déjà mais à compte coûte moni vacances oyo eza mukie ndé vacances ezalaki il y a à peu près un mois awa totikali na une semaine seulement donc la semaine prochaine c'est la dernière semaine ndé ba parents bazoya vraiment à compte goutte bazoya vraiment makasi mingi te non à compte ya Minerva les permettra na biso école to fonctionner et puis tout ça la prévision budgétaire ya école moni biso to za école privée
Et l'autre qui différencie Rabiso na ba école officielle ou bien ba conventionnée et la gestion. Donc enseignement tout ça contrôlé par ba même inspecteur, tout ça le programme national moko, tout ça le calendrier scolaire moko. Donc du côté enseignement différenciation des akaté et l'autre différence Rabiso la gestion, le licre mbongo. Il y a un moment pour nous élaborer prévision budgétaire et école privée, mais tout y a à compte ya Minerval pour permettre à bisoto imaginer combien d'élèves solvables est opposé à Nabango, na combien d'élèves insolvables, mais pour permettre de élaborer budget to eba enseignant pour cette année à retoucher combien charge il y a dépenses ligne chaîne de dépenses et aux alandengeni. La religion bosimba ke convention, il y a ba femme témoin, il y a résurrection, il y a église sans précieux oyo et kamama ke pa il y a pasteur Jean Bosco Kindomba boye ba ke bakobanda miluna bango le 27 septembre pe clôture nango et ko salema le 1er octobre ba détail et longo na Stéphanas Kande et Meka Chimanga. Ba mama ya bino yango yo femme te combat te victoire nde kozala thème oyo basi ya mpiko bakomanyola na mobange na convention ba femme témoin de la résurrection ya église sans précieux oyo ekambamaka na mosali na nzambe ya nguvu Jean Bosco Kindomba les messagers de la grâce boye en marge ya convention yango oyo kosalema du 27 septembre au 1er octobre 2021. Pasteur Anine Tseka, présidente ya bamama ya sans précieux, asangisaki mokolo ya samedi 18 septembre, bamama mpona kosala l'évangélisation pe kopanda sango ya mobange na convention oyo. Bazalaki awa na kati ya église sans précieux, oyo zomi derrière maison communale ya Kalamu. Un temps briefing et salemi, babimi na rond-point Victoire, place des artistes, babandi kokabola ba track ba invitation et pa ba maman pe ba jeune fille, nzela corte à corte bazali kotambola, balekaki na rond-point Kimponza Kasavubu, Wileri et sikamo bangé na adoration salemaki, sima pasteur Anine Tseka alobaki boy. Naza koloba na se ya onction epakolami ya tata nanga, oyo abimisi nga na balabala, abimisi nga pamba te atindi nga na ya koyebisa yo, oyo lembi oyo za fatigué. Bible lobi atomboli maboko alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Repos et où tu es pas na Yesu, bénédiction et où tu es pas na victoire et où tu es pas na situation nyonso o zalango za ko traverser na ye ko yebisa yo mutu atindinga za papa na ngai ke lobiko eza na ndako na mama kozanga te tozolo ba Yesu Kristo oya sekwa azali susu na tombote ye wana otozo représenter ye na Congo, pourquoi pas na monde entier. Bakobaki kokabola ba invitation nzela kabamba reti bazongaki Kalamu na église sans précieux bosimba ke batei na convention oyo ekozala ministre de Dieu Gudil Bolia, prophétesse Sisi Bogoli, révérend Annie Kondo Wakondo, adoratrice Laure Mbongo, révérend Jean Bosco Kindomba, payé moko autre révérend Animbongo Ntseka. Rendez-vous du 27 septembre au 1er octobre 2021 de 14h30 à 19h juste. Bozanga rendez-vous OET. Bosimbaki annulation ya concert ya Weranson et pesi pasi makasi situation oyo ya ba musiciens congolais bazo betate na Europe to yebite et kosuka ndenge nini bolanda réflexion o info lingala esaleli bino.
eleki lelo bambula ebele ba musicien ya République démocratique du Congo bazali kobeta musique na bango na mikili ya poto te nyonso wana ezali kopesa pasi pamba te culture ya République démocratique du Congo tango ekendaka na Europe to pe na mikili ya bapaya ezalaka eloko moko ya malamu pamba te ba étranger même ba congolais oyo baza na libanda ya mboka bazali ko découvrir culture na biso ndenge nini ezali ko évoluer kasi eza na ba congolais misusu baza libanda ya mboka bazali mitema mabe batelemi tango nyonso pona ko empêcher bandeko na bango ba congolais bayeba na kobeta musique na Europe. Dernière information ezali ya Werason patron ya groupe Wenge Musique Maison Mère oyo concert na ya Zénith de Paris et outi kozala annulé na dernière minute likambo yango epesi pasi makasi pambate ba congolais nyonso misu na bango ekomaki na ngambu ya Paris pona komona Werason ndenge akobeta pe efongola mbala moko banzela pona ba congolais nyonso bako bakobeta na mikili ya poto. Attitude ya ba congolais oyo bazali kopekisa ba concert ebetama ezali eloko moko ya mabe na tina wana ezali kosenga l'état congolais ayeba na koza makambo o na maboko ayeba na kolandela yango ministre ya culture esengeli atelema basolola même na bamboka o na Schengen pona ko permettre ba musiciens ya RDC bazongela ba concert na bango soki makambo ya boye ezali ko continuer ezali culture ya RDC ezali kozinda gouvernement botika su ba musiciens bango mon côté esengeli bo accompagner bango pona ko décanter situation oyo etelemeli bango na mikili ya poto. Esika ya kozwa basapatu kitoko eza se moko na 7e rue Limete epa ya Papa Griff oko envier kutu poto te hérité mapindemi Igor Ntingi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griff sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griff sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griff otali ofungoli monoko. Musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griff sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa zanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griff ezalaka nini chinois ba petio na ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci ya trop imaginez bino moko tala neti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout. Donc on a signé na Konzamboka, président de la République, premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agents. Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana le solo à Papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer lo bien. Ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pambate basoulier to ba chaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Pona bato nyonso baza na problème ya suki to mexile nde eza wana pona ba solution ya ba suki na bino hérité mapindemi Jérémy Makambo.
bandeko nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexfil eye produit Tomexfil eye nouvelle formule ezali mpona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bandeko basi oyo basepeli kokolisa basuki to bapoile na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na komini ya Matete epai wapi produit Tomexfil ezali kotekama mpona koresoudre baproblème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na oyo ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi oyo bayebi yango kisi ya kala Tomexfil eza mpona suki me Tomexfil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexfil toza na végétaux oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexfil to akosalela végétaux oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alors tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye bosimbake sur place na maison Tomexfil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector mpona hémorroïde toraver mpona banyama lokola toramal mpona malaria pe fièvre typhoïde végétor ezali pe wana lokola pomade mpona kosunga bino pe vaginitor mpona basoins intime ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Na soir bosimbake Confédération africaine de football auti kokomela fekofa pona koyebisa yeke ba léopard bakobeta 3e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du monde na stade de Martyr te héritier Mapinde sportif maison a pesibino ba détail. Confédération africaine de football CAF na mokuse akomeli Fédération congolaise de football pona kotalisa eke ba léopard ya République démocratique du Congo bakobeta match ya 3e journée contre équipe ya Madagascar na stade de Martyr de la Pentecôte te stade ya tout puissant Mazembe ya Kamalondo yango nde kaka ezali reteni pona 3e journée ya éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 pona compte ya ba léopard information oyo epesami na ngambu ya fédération par rapport ya lettre oyo CAF akomelaki ye pambate mikolo eleki CAF atindaki inspecteur na ye ayaki kotala misala ndenge ezali kosalema na stade de Martyr de la Pentecôte inspecteur ya CAF atalaki kasi apesi rapport alobi ke misala ekomi nanu na suka te ezali na misala mosusu oyo esengeli eyeba na kosalema avant que stade de Martyr eyeba na kozala homologué na niveau ya CAF rapport oyo nde esali ke CAF akomela fédération pona kotalisa ye déjà que le 7 octobre ezali koya match na ye contre Madagascar ekobetama na stade tout puissant Mazembe ya commune ya Kamalondo na mbala moko Fédération congolaise de football fekofa na mokuse akomeli pe tout puissant Mazembe pona kosignifier bango ke le 7 octobre ezali koya stade esengeli ezala disponibilisé pona contre ba léopard ya République démocratique du Congo oyo bakobeta contre équipe ya Madagascar. Toza na communiqué moko ya Metelsat uti kokomela biso awa par rapport ya ebandeli ya mvula na ville province ya Kinshasa bolanda lecture nango à travers mongongo ya Anemon Tumpa. Metelsat azali ko informer public que date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison de pluie na ville province ya Kinshasa ezali le 22 septembre 2021 na écart ya plus ou moins ya 13 jours esengeli bosimba ke badate extrême ya mbula ya liboso ekoki ko se situer entre le 9 septembre na 5 octobre 2021 wana ezalaki communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya mbula ya liboso na ville province ya Kinshasa. Malembe tokomi kopusa na suka ya basongo na biso héritier Mapindemi asaleli bino info ya ba journaux. Mbote na bino tofongoli info ya ba journaux na journal La Prospérité. Auteur a commis engagement mosusu ezwami na ONI concert La Prospérité alobi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
a confirmé tenue ya élection pour na 2023 wana ezalaki maloba na ye na tribune ya ba Nations Unies pour na mokolo ya mardi 21 septembre et pa wapi azwaki maloba pour na ko expliquer situation générale ya République démocratique du Congo kimia kozongisa kimia na partie est ya RDC ezali cheval de bataille na ye pour na oyo etali mboka e bana kotambola malamu pe ba élection ya 2023 e bana kosalema na ndenge moko ya malamu ndenge mboka ezali kokana organiser même information ezongi na journal l'objectif auteur alobi assemblée générale ya ONU Fachi a confirmé tenue à l'élection pour na 2023 chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé organisation ya élection moko crédible pour na 2023 wana ezalaki essentiel ya message na ye oyo apesaki na tribune ya ba Nations Unies na cadre ya 76e assemblée générale kuna toke na ngambo mosusu na oyo etali sport journal l'objectif a beti masolo ya ligue nationale ya football et pa wapi équipe ya Veclub alongaki Dauphin Noir mokolo ya mardi 21 septembre na stade de l'unité ya ville ya Goma na score ya 2-1 oyo ezali première victoire ya AS Veclub na après kobeta premier match na ye pour na compte ya 27e édition ya ligue nationale de football botikala malamu. Merci Héritier Mapinemi pour la info ya ba journaux où tu conseilles la biso ya ngonde pesinga ndela na boucler journal ya peuple pour na peuple ceux qui vont se pelat nango bo pesa merci mingi na Karine Mbembe Binda oya kumbela ki édition na sima caméra tozala ki bon la ton moi bi journal za ki monter et pas ya ingénieur Emeka Chimanga kakandenge na message koloba info lingala ezaka supervisé et pas na yemoko Héritier Mapinemi bandeko botikala malamu ngala bino to kutani moko na lobi kimia mabota mabino au revoir.